Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, les abonnés de Miss Girl Télévision. Le plaisir de savoir que vous êtes connectés à ce moment pour suivre votre belle émission Awa Bisso qui est toujours présentée par Molobele Mboka, Miss Girl artiste. Je suis toujours à la République démocratique du Congo. Na lufu na staff na biso ya Echeveri esika wapi nazokende kozwaka information mpona kokomisela bayike esika oza na bandako tika na esa bino naza na esengo lelo ya koyambela bino docteur Dieu merci Kimbangu. C'est avec lui qu'on va essayer de parler tosolana no mwa moke likambo etali santé et pe remarquer que na mesa oyo tozana mwa quelques produits yango nde tolobela pena na émission na biso ya lelo tika na pesa mbote na ba nyonso balingaka ngai na pesi mbote na Robi Visor na pesi mbote na Patrick Malimera Lemba tout Luanda na pesi mbote merci na Gibson qui a là nous avons réalisé émission oyo merci na bato nyonso bayaminga bien na lufu en tout cas Nzambe apambola bino azongisela bino na nyonso bosali pour que Miss Girl a maintenir ba séjour na ye et les capons et difforme. Merci bongo na Kinshasa et pas ya Patrick Petit monsieur le docteur et ya Patrick Polo Pardoski qui leader Patrick Petit monsieur le docteur à partir de Europe. Merci pour notre appel, ba message na nyonso bozo sala pour ngai en tout cas nous allons toujours reconnaissant quand l'ingratitude est condamnable. En passant, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous donner l'annonce, la mort précoce de notre artiste Ségué Mignon Maniata n'est plus, il nous a quittés depuis hier soir, Sangoeko Maki, en tout cas, Moli Monaye et Manakimia. Je sais qu'avec Gibson Kiala, on aura tout le temps pour recevoir les artistes comme Shai Nyenge est avec nous ici, na Lufu, Poto Mekete Solanaye, la mort de Ségué Mignon. Yango ils ont le droit d'être annonce. Dans en face, na Docteur Kimbangu, merci to Mekanon pour Solamo Mouké. Docteur, bonjour. Ouais, bonjour, bonne santé. Vraiment. Et c'est mon anga kokuta na yo pe komona na yo de kozala solution bande komona na kana musika boni Congo central boni makambo zo kenende ngene yemo mona za kata lufu vraiment da Congo central voilà na matadi kitoko vraiment biso tout ba ancêtre ya Congo central ba batela basekla Congo central bazo batela. Alors docteur nalingi to kinefima na moi ba détail na oya mutuya e bengisi biso awa na moni mo ba produit eza awa tozana Mbappé tozana Tikotak tozana o ba bengango soin vaginal toza pe na kotoyo elo ba bengi Cyborg. Alors, tout ça a besoin de moi explication claire. Il y a un produit all. Tout le monde dit Mbappé. Mbappé est serveur ananine. Bon, nous avons Mbappé. Alors, je vais avoir Mbang. Ok. Qui sont inspirants par rapport à Congo. Ok. Mbappé est un médicament aux autres traités. Surtout biso bana mibali. Ils ont soigné infection. Ils ont soigné hémorroïdes. Ok. Ils ont 4 hémorroïdes internes. Et puis ils ont fait ça force. Beaucoup qui na mona mobali au tchama 3-4 bi na nenga kimia. Moi 3 mois 4 bi na nenga kimia. Ouais. Oh. Aux anno à l'aise bon mère le baten non za fouter non. Et tout ça il vient kisio. En tout cas ils ont maltraitant. Et puis ton méliango faut sentir aux anno ba manque d'appétit. OK. Au qui pena que appétit pena zongi kimia. Ouais. Yango nande Mbappé. Déjà pour les hémorroïdes, déjà ils ont pour l'infection, déjà pour les autres qui étaient nettement maladie belée dans balamon. Mais avec plus ça pena Kimbappé na epena. Donc hier le déjà ça principal là c'est l'année Kimbappé. Voilà. Aux Allemands Mbangu na lisano. Mbangu. Mais akeli banda te kwa yo. Vraiment. Alors et ça dans l'alcool? Oh ils ont alcool. Différence na yeza kaka o ils ont alcool. Ils ont sans alcool. Alors Mbappé na yé basa ilo moko. Basa ilo moko ba traitement ndenge moko. OK. Il y a un alcool, il y a un sans alcool. Il y a un sans alcool. Ça là yango boy pour mutu muso amela alcool ti. Yango to che Mbappé na alcool, Cyborg sans alcool. OK. Alors ce qui tobi oyo eza Tikotak. Anti-poison. Oyo eza anti-poison pour fomela rango pour ce qui ba cheli au poison et simbate
ou soit tu as déjà un poison, nous avons mélangé pour le poison. Hier, on a eu ceux qui ont eu poison. Ok. Pour vous voyez, bah commis bien. Pour mélanger, on a 1 litre de miel. Puis, ce qu'on mélange, on va dire qu'on mélange, on a poison l'ongwe dans d'autres. Mais on a pour ça anti-poison, parce que quand tu as été, on a fait contacter là, soit tu as contacté, à rejoindre, on a pété. Donc, ceux qui sont suspects, c'est non, pour poison et soyauté. Ouais, anti-poison, il y a aussi que tu as 4 banzolo. Et tu as un libella dans d'autres, autour de ce poison. Mais oyo, ils appellent la poison. Et donc, tu as poison, d'abord, il y a un mot, comment on va former belé, les loyaux, à travers un micro, il y a pamba, au baroche le poison. Les loyaux, à travers un temps sous Malili Kaka, il y a AC. Évapore, on a il y a AC. Les gros à l'empoisonner. Poison, ça n'a pas forme belé. Est-ce que vous évitez que dans cette on a vu sur la longue annonce? Au besoin de quatre eza naturel. Ok. Et là on y a sur ça na mokili bazo na nature. Donc tous on a baptisane au to sangisa comme poussière to kati mutu na nzoto donc quel que soit il y a micro, il y a poignée, il y a biloko, il y a kit, il y a tout et que tu la reçoit yoté. Ce que tu simbi bouteille ya masanga au mona bena bouteille panzani na maboko. Moi ben anti-poison casse bouteille. Nous sommes tout ça na kati. Ce que ça bilo a rolia. So koti luto qui venait comme fulufulu. Ça to simbi fufu boy comme fulufulu mais c'est bangusu. On comprend que eux ça poison. So on va na kit au mona ba tremblement na makolo. OK. On mi vendre la thé. On comprend que eux ça poison. Ce que ça poigné nous simba poigné pour sentir le ba refouler le bogo na. OK. C'est nous so wana ça bilo mongo ba ancêtre na biso batike la biso. Donc ya comprendre est-ce ce qui ça par exemple que on t'a vu traitement ya genre ya poison et anti-poison de l'obeli wana. Est-ce que vous na be convenient te? Vous avez sous na discipline à respecter te pour comme ma spiritualité. So moni mutamemi yo asali so apatiki yo ababilo ko no boy ko liaka te boy ko simba te atie on a danger. Mais oya biso so basali yo yango ezaka na 3 jours au simba moi cité to okomela masanga te après ozongeli mamna on eza pona lipela to eza na délai moko quelqu'un après 6 mois pour que ton faut renouveler mamba bukoko ezaka na délai te so ba tio na ngona nzoto eza pona lipela vie na mo. Très bien. Alors olobi bango mi balé bazana fonctionnement moko sans alcool ou sans alcool. Alors oyo sikoyo aza soin vaginal. Soin vaginal. Et la rapona nini? Eza pona ba maman. Pona ba maman. Maman moi nzoto eza ya moko fungwama. Papa zo ka isu bien te. Oyo so ka sala ngo na lingette. Ndongo mo nyango boye. Au côté seringue. OK. Au bende police lingette. Au baki. Au baka ngo 3 jours chaque poko. Tanga bosili sa azongi pena mo na 12 ans. Azongi mo na 12 ans. Ouais, pera so pela. Opéra le baptême non na kota ki lo wana kota stade de Matiti. Wana pena azongi sa pena nzoto ba mama pepele. Baike na siri yo kameli bino ne bozota la biso en direct surtout bana Luanda mingi vraiment na éviter soin vaginal ezawana anti-poison ezawana lelo na mokila lelo en tout cas bolingo za penza lisusu te tozoyeba te tokolia na nani tokomela na nani tokosolola na nani tokofana na banani. Alors faut me prévenir que guérir à part ba produit oza à docteur. Est-ce que toza sous ba produit mususu mon lelo ba maman ba komi koluka net ko bakisa moi ba eteni ya nzoto nzamba pesi bango ko ça moi dessin moi nini misusu ba ko kozora ngo batunga. Est-ce que ba produit eza ke vimbisaka moi ba produit naturel. OK. Oyo bino ba ngo vimbisa to ba pouce o mo ndenge télévision zalaka 32 pouces 42 pouces ndenge ba mama bazala bakisi wana na yiki réalisateur na biso abana ko insérer yango. OK. Bakisi wana ba produit wana ezali talaka ozunga peu élevé vraiment obimi boyo na yeba ki penalty donc na même ba produit musu a ezate mais ba mama ba de la décider toujours na ba produit ba sera 2 pouces et ba sera 4 pouces et ba sera 8 pouces 16 pouces tilikolo par rapport à taille ya mutu na ndenga lingi kokoma batika kokekozwa batonga babilo bangulu wana eza na ba inconvénient. OK. Mais oya biso ezalaka vraiment naturel ba ko insérer bokomona ndenge produit wana eza vraiment naturel ba itizango nde déjà komela
ya kopakola to eza ya komela ya kopakola pe ya kotungola ya kopirige. OK. Ouais, ezosala na 3 fonctionnalités. Bokomona pena so eza 2 pouces la pression 2 semaines et mati pe 2 pouces. So on a pour ça 10 pouces. Au continuer traitement. Donc bakisi wana nyonso ezali bakisa prostate. OK. Ezali prostate. Mwana mobali to azala na prostate. Même yo ndenge ozala na vandi wana na prostate. Mais il se fait quand tu as inflammation et quand tu as infection. OK. Ndé comme prostatite. On est comme maladie. Donc bakisi wana ba on tazana posa que ne o basala ba opération ba prostate ça tiko bebisa bambongo wana aya na naturel pour ça mambana tout. Bakisi ya maladie lokola sinusite nazolo tozana kisi nango maladie lokola linu au carré dentaire eza maladie moko enyokola bato makasi tozana kisi nango kisi ya litoi ozobimisa batofini ya batu tozana nango tozana posa mwana mobali oyo allongé au moins 3e jambe na ndenge esengeli lokolo ya misato ekoma lisusu wana tobenga na komba AK47 AK47 wana pena eza pena makambo Miguel donc so na mexo ndeni AK47 ouais na peso pour maman comprendre que maman est déjà donc vraiment on a tout ezali sans problème ba ko insérer les bino très bien maladie muso ezoboma bato oyo eza maladie ya motema cardiaque nasali kisi na nga réalisateur na biso akotiela biso yango kombo nango cardiaco eza kisi oyo ezotraite maladie ya cardia maladie ya motema naza nango donc namoni mutu te place akokende na hôpital akende na baafrique du sud akende batanzanie akende bawapi ake kozwa soin donc mambu tout traitement nyonso vraiment na nango. Alors na expérience na ndenge toyebeli makambo toyebi ke bakisa bokoko oyo ezaka mingi bato bainterpreta yango kezaka mingi na mwa bondoki. Alors ces maladies mosusu eza ndeti na eza spirituel en fait. Est-ce que docteur pe akoki ko résoudre côté wana pour maladie mosusu peut-être au check qui somoni esimba te comme ça eza spirituel c'est que pe na spiritualité eza combiné na mambo docteur azosala eloko foyeba na vie to na deux corps to na corps spirituel na corps physique. Corps spirituel nde moto ejekaka corps physique. OK. Donc sur le side d'abilo aboye pour concevoir eloko fausse spiritualité za. OK. Alors on a une maladie spirituelle le quoi bambasu. Mbasu za maladie spirituelle. Dabi que réalisateur na kwa hotela bat Hollanda biso ndenge na autre mbasu voilà. Mbasu ya pota eza mbasu pesa nga poteza. Donc on a bambasu ebele mbasu wa Mungu eza oyo soki ekoti panzaka lokolo mbala moko mbasu ya mino ya serpent eza omona lokolo toboki ezali mbasu ya mai eza omona lokolo vimbi ekomi rouge ezali nyonso wana baolakisa bino yango mona nde na traitaka yango sans problème onzoko ata moni lokolo ekomi pantalon ezokoka soki okota te nga na traitaka mambona te donc wana bamaladie spirituelle lokola bamasque de vieillesse mwana mwasi moko ya kitoko me babengaka ye te mibali bakipaka ye te donc bazwa elongi ya kopo ya 90 batya yo mais biso boye tomona oza bien oza kitoko mozozwa yango te donc babiloko wana tolongola yango meme bana mibali mpe baa nango aza na basi ya putu na moi bo abotaka te mais na butu abotaka donc babiloko wana toza nango moto aza na mabota te lobaki bakata o batrompe peut-être wana komi mamba nzambe mais soki batrompe nao eza normal ezala physique ezala spirituel okozwa mwana ngana na 20 doit wana 20 doit bandoi ba 20 o bapesa yo ouais moto moko abotaka te aboni na ba 44 ans 45 aboti amoni lokola moto moko aza extraterrestre nzambe azwi apesi ndoi donc nakomi nango 20 nakomi boya bamisusu. Ah bon? baolakisa bino pene nasaka bakisi na nga donc baomona pene eza naturel eza pena bakisi ya banzete. Est-ce que oyo bakisi oyo osala oyo eza formation oyo osala otangela yango ou soit eza héritage moko ape tozala pongo santa donné mamwe fonctionnaire eza héritage moko batikelo epa ya noko koko ainsi de suite makambo oyo koko na biso aboti papa anosala yango
Ok. Mais atika siko archive aloba muto kozwa ngo ezanga mais nga azaki na chauffeur poids lourd na occupé mambote mais na ko appelle comment l'autre ba biloko ngo comment l'autre ba koka zo no faut sala musala onga na tikela yo de zonga et puis naza dikesa naza bedeka ensemble en église à prophète Mondantsemi donc na sala formation te ok eza elo moko olali ozu formule oye o appliquer makambo pesi pepele na formation mosusu tozwa na église na biso ya Beneka esangisi epesi force kuna mingi na Beneka tozwa mingi formation spirituelle mais formation physique ya kosala ba kisi ya bambu ya kobikisa ba maladie eza mingi héritage ya koko mtabanayi kosala ozaki initié obandaki mpina na HMI bon na bandi mambo kala mais okoma pena ke bon na stabiliser yango depuis 2010 depuis 2010 il y a 14 ans 15 ans déjà donc 15 ans d'expérience ouais alors na ba spécialité na yo ozara mingi fort na ba maladie nini oyo tritaka bon obne ratarato bi ke nonga pina oyo na ba maladie physique nami na moniteur wana nyonso kenda nango comme on a d'abord produit non oui parce que la produit comme tabika ok peut-être yo moko melaki Mbappé lobi non on comprenait que maram mais mera siligate na palais vraiment tozalaki na yo osali mamba mabete spécialité eza maladie à sucre diabète ba diabétique nyonso soki ba contacter yo ba kozwa solution parce que diabète eza na deux formes to na hypoglycémie na hyperglycémie hypoglycémie o ekitaka hyperglycémie o emataka mais sucre normal ezalaka na 110 120 ok bato bakomponaka te bakanisa so omeli sukali ya kolongongo nde ozwi diabète obi omeli basucre nde ozwi diabète non diabète eza carence ya bololo na pancréas ok yango bato mosusu balingaka kolia biloko ya bololo te balingaka biloko wana te ezalaka bien te fo kolinga biloko ya bololo etotaka na nkoto mwa likaso mwa ngadiadia mwa kivonda nkadi otiaka yango mpo bololo wana na pancréas eza important vraiment ntango déjà omoni sucre ne komi 200 180 faut déjà okomi na hyperglycémie donc bakisi wana tout ezali mais na mundele omona ngo te na mundele ozwa insuline ezostabilize kaka soit tozomela baglibene ezostabilize mais biso topesaka pena traitement so olandi yango pendant 3 mois okomi guéri. C'est-à-dire diabète, la maladie ni sous diabète, prostate, kozanga kobota. OK. Ya mwana mobali na mwana mwasi. Tozanga maladie loko cardiaque, maladie ya motema, na maladie ba estomac ko donner ba maladie mikie ba la sapino na sa ba kiswana. Estomac ba misu, cataracte quoi. OK. Ata bozana liboma na famille. Tout mutu est dérangeant. Oui, bah, ngai na salaka musala na très bien. Bah, la sabine ba image. La salaka musala na très bien. On est comme la vie spirituelle. Ok. Et dans la simba qui si emoko, soit ba baby ça y. Ngana c'est ça. On a mutando, on a famille, on a ndoki mo mona mo ba baby azando ki. Bobo ka été. Ok. Parce que bobo qui a comme délicat, comme na balabala et ça bien. Ça bien. Boya na ye, to ko traiter na ndenge moko ya donc on a sans faute. Très bien. Alors le rôle à TV à la radio T, nous arrivons déjà presque à la fin. Mais moi j'aimerais que Batou soit moi connaissance pour que en a docteur Dieu merci. Donc comprenez ce besoin à marquer parce que nous en a Etcheverry et Kendarabongo. Nous en a 4 membres de la site moi ambiance et puis ça se passe comme ça à Wana Etcheverry. Alors docteur, est-ce que c'est vrai que bateau va voir qu'il a bateau bamasu ka ba mon peu pateta ambasu bon bateau baloba bongo baloba kaka yo to boka kate OK na sala kande retour ba boka la ki migraine maladie ya mabe soit mbasu ngana yena tretango OK ya lobeke to zongisa place uti wana ngana osala parce que
force wana ko uta biso to sali loko te mais babu akela ki mutu nde to songisi mais mutu wana sali loko te oye ono docteur babu akela ekozane ne fait moko te parce que il a sali mutu mabeti biso to songisa ka ba maladie mais to boire ka ba maladie très bien donc bato nyonso pe bazana ba kinyumba bi kinyumba te esprit moko na ndaku et dérangeaka bato biso tokangaka ngo bon réalisateur atie la vision tokangaki kinyumba po comprendre benaki bakangi kinyumba euti na ndako ya mutu tokangi yango parce que ezosala bato mabe na ndako tokangi yango te totumbi yango mpo moto atikala kimia tomambana tu tosala yango ono antibal bagénéral banani basoda mutu simple ana posa antibal mais ça c'est kotaka ete tosalaka biloko wana nyonso omona bato abede kati ouais to omona bomba beta biso mais ça c'est kotaka te eza baantibal tokataka yango na babiloko eza naturel donc tosalaka tout na kati ya centre traditionnel de merci Pimba. Voilà, je pense que le message est déjà passé. Merci Nabaïke, Bolandi Penana Boké Bignonso, Docteur Dieu, merci Kimbangu, Nena expliqué Bisso, produit Nyonso et Salamaka. Alors, moi je vous invite, Nana Kota Likama Batupa Mate, Sonan Lobase, la Monina Moba Preuve Nango. Donc, Mouto Nyonso, Yazana ba problème, Auto Sololi Awa, l'émission. En tout cas, contactez Miss Gel Artiste, le numéro est Zawana. Tout ça, l'ango bien, tout ça, contact na docteur, et puis problème na yo, au Zolango. Solution. Docteur, sikoyo nalingi au moins le roi to soli mambo na ina ba mo mukie na domaine ya spiritualité. Na domaine ya spiritualité docteur azaka makasi mingi côté ni. Na domaine ya spiritualité zaka moko mais ça c'est vaste. Tu comprends? Dans le domaine de la spiritualité, tu as place de télémélité. Ok. Dans le domaine de la spiritualité, et là, tout est spirituel. Il suffit d'être innocent. Tout ça, nuance, tout ça. Mais la personne qui s'en doute à peser, maman va pas souka, qui s'en doute, ezali, ba ko insérer les bino yango. Qui s'en doute ezali, kala minute ki mbangu na Luanda, to vanta pena masolo, ndenge zala rato sunga na Luanda quoi. Donc na domaine spirituel là on le va bien. Oh non, ngai musala ba grade des hommes adaptés. Oh non, nazana ba interrelation famille. Oh non, ngana simbaka kisi, mais nazana bazana kufa. Ba ebisinga délai et fait sila. OK. Et puis to chela bande ko na mutambo. Yo za mona nzambe ko na ko simba kisi na ignorance. Ozunga ba no sela nzambe. Donc mambana tout sala ngo sans faute. Donc ozala décider mutu to ko contacter biso. To ozala décider. Musala peso compliqué makamona tout. Domaine spirituel nuance n'englobé parce que je vais nous détailler ils avaient pelé exactement voilà donc na autant milité domaine spirituel nuance on a dans bar nanga mais makambo ezati biso to ya to imposer to chema makambo on comprend que mambezali pour respecter ba principe na biso to pesa yo to silani donc tout ça comme ça là te nous battu voilà. Comme si vous avez la piste à gauche, la piste à droite. Vous avez des charlatans. Ok. Vous avez un homme spirituel. Oyo, ni moins d'anté m'a formé. Ok. On a parmi. Quand tu as vu une photo, on a dit Kenny. Donc, on a vraiment bien formé dans l'église à Bédék. Donc, le problème, tout au bout vous avez décidé. Vraiment, banani va avoir chance. Il y a moins quelques bamoté. La émission tout ça le Leonardo Kimbangu. En tout cas, nakosi sate sana pesa mama wa botanga vraiment. O anyo kwa mateka mapa. OK. Ateka mai ponanga. Tala ga ipina na caméra ba. Mama Suzy Malundama. Wana pena mama nanga. Et puis moi nanga ya Chavi Lubanzu Kimbangu. Et puis ya nanga Ereche Lubanzu. Na bosanité madame quoi. Voilà. Yazara Mupanzit, Trinité Mapangala, et puis élève Nangaï, Paulin Binda, Jérémy Mwaka Oudjana, tous ensemble. Voilà, tous ensemble, tout va bien, on a bien fini avec Docteur
Dieu, merci Kimbangu, merci pour la confiance et la fidélité. Merci Nababonné, c'est la Miss Girl Télévision. Merci pour s'abonner chaque jour pour émission où ils ont nourri Banamboka Yango. C'est-à-dire, Bota Langai, Bota Mambozo, les Ganasima Langai, Tosenga Gananzambi, Akoli Sabiso, Tosenga Rateo, les Kamninga Nona Moulaï, Rebesika Totelemi. Donc, ils ont son makambo. Dans le bas, il y a un bâton de commandement pour Tozongi sous la période de colonisation. Ata Awa et Zara Abisso. On se retrouve à la prochaine. Ciao.